Ma mission TV, le miroir du monde. La diaspora, c'est une loi. Oui, comme tu vois, vous êtes le président de la République diaspora. Vous êtes le gouverneur diaspora. Tolingi changement, mais qui ça tolingi changement na Congo. Oh, nous sommes na poto, tolingi changer et ça m'a fait ah. Nous n'avons qu'à comme il y a FCC n'engue lati bato hein. Soit dans le FCC, les bateaux là. Même il y a des gens où on a FCCP. Bah ça la quito. Bonne intelligence, mais malgré les familles politiques là-bas, et finit ici bango. Boebi Gentini de collègue Goutou Ngai, Bana Poto, Boebi Gentini Mbaka collègue Nga. Parce que c'est le premier Congolais où il y a la société à gardiennage na Poto, et engagé à bande Congolais. Makamba Yumbi wana ezali ba problème il y a deux ethnies. Ba nous na batende. Du fait que Gentini Mbaka mutende, yango wana ndé mutende maloko ke Gentini za cause na yango. Guerre ya bitumba ya banuna batende e banda 1963. Yandri Kimbuta sai Moussa na malgré que vieux a beti mabe pour vieux à diriger mabe. Clercy non moi mabe moi protozongi l'escopo to beta vraiment l'isolage. Donc ngala za na pe jour oyo même ba collaborateur à gouverneur ba osola mabe et que ba mo tcha ba kala ba kino musu ba mo na gouverneur. Bimisi ba ona na tumi ona poisa. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour Banakin, Banapoto, partout dans le monde. Bozo Landabiso na Ma Mission TV, chaîne à référence na Katia République démocratique du Congo. Oyo toujours tozo laksabino ba actualité ndenge na ndenge, ozo le kanakati mboka na biso, ndé na loba kaka Martin Engi, vitesse affichée sola likambo. Donc lelo na luki vraiment makambo na pegita ça. Donc tokomeka un peu lelo ko solola. Donc ma etali pona mboka na biso surtout Kinshasa na biso o lelo vraiment bato belé bazo déclarer bato belé pe bazo sepela pona élection ba gouverneur o esalamaki biso tutu ebi ke Gentini Ngobila ndé vraiment o abimi gouverneur ya Kinshasa pona mboka na biso République démocratique du Congo yango moni vraiment na ebi ke pegita ça aza vraiment molobeli ya bana mboka o asali trop na kati mboka na biso yango moni lelo Martin invité sa fusée na sepeli toujours ko yambaye na Ma Mission TV pour to make un peu ko Clercy batu mbote Pegitias mbote de konangai Martin King vitesse fusée très très fort et crédible Ma Mission TV en tout cas nazane son makasi ya osola le bana poto futala Ma Mission TV et surtout vitesse il y a fusée à musique vitesse na vitesse bonne santé. Ouais, santé qui tourne grâce à Angola Nzambe, Nzambe prophète Konde Polo Dominique, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, Azuba Telanga Kitoko, Muyana et Pebe, Mpepena et Angonde Mouti, Salikengana, le Lotokutan. Namoni o lela pe prophète Konde Makasi, donc bato belé pe ba tunara, o lela prophète Makasi boy. On a zali père spirituel, on a zali remplaçant valable à Simon Kimbango. On a envoyé spécial, il a dit que mon colo, donc on a mis à liloba. Malgré que l'homme de Dieu a passé une permission, il y a un pasteur, il y a un bâtiment sur parce que Moussalo son en salangoté, il a sa dîme. Donc l'homme de Dieu, le prophète Konde Paul Dominique, c'est mon père spirituel. Donc on a mis à liloba, il y a solo, on a dit moi à l'église liloba. Donc prophète Konde Bonangai vraiment azali nyonso ponangai donc grâce à lui grâce à mon pépé nainde nazo vivre lelo. Alors Pegita ça donc lelo vraiment to yambi on a émission na biso na on a tout na Kinshasa eza Kinshasa bopeto émission au salara toujours masolo ville à Kinshasa na ebité idée wana e wuti na no wapi po ville à Kinshasa na biso bato ba ebike tonda ba fulu solo salité donc na ebité soto lo bandeni mais to moni pe gouverneur Gentini Ngobila bimi mbala moko au koti masolo ya ville de Kinshasa na ebité eza pona ni nanu. Merci beaucoup. Masolo ville à Kinshasa ezali magazine moko déjà ezala déjà kala mais to garda ki projet par rapport à ba gouverneur il fallait ba solo là pour na to accompagner ba on a visibilité to ba sponsor officiel ya ville Kinshasa
ça les locaux côté na Kinshasa au étalami ville à Kinshasa sans pourtant qu'il n'a la parrainé par l'hôtel de ville masula ville à Kinshasa André Kimbuta na solo la na ye kala non peginga na sana déjà na bato belé na charge communication na c'est bon moni zela ba gouverneur mususu ba ye bande au travail na bango na singa peka merci et déjà na vision oyo Gentini Mbaka Ngobila o déjà azalaka nango na o azalaka nango pona intérêt à ville Kinshasa na bino projet nanga oyo il faut déjà na banda yango ole na zela ke ba pesa ngambongo to ni ngamoko na mwa muke on za nango na mayele na carnet d'adresse na za nango na bana déjà magazine ya proximité et visibilité masolo ya ville Kinshasa na sololi na patron nanga Kibambishito parce que nga na deux patrons. Je suis pigiste, donc la Lingala Facile, Direct TV, Numérica, indépendant. Un vrai patron, non, un vrai patron. Non, j'ai deux patrons, Kibambishito et Zachary Babasou. Zach, c'est le père spirituel où Asala qui n'a pas bimalelo Peggy. L'air n'a bimi Peggy et c'est vrai que Kozaka Malandango la vie était de bangaja na Numérica à l'époque. Boyebi bana poto bakinda poto na ba kalamingité il y a 15 ans passé émission Bouja Kinshasa jeudi polémique à l'époque jeudi polémique na bêté pendant 12 ans et on a plus de 6 fois meilleur chroniqueur meilleure émission musicale par rapport à polémique on a venu na nosa na jeudi polémique ngamoro na ndo mona batanwa na minuit à l'époque donc c'était na Numérica. Donc la numérique est allé nanga na solina madame Kiki de Kibambi wazali mwana ya boss c'est mère projet ngo dit il faut na la visibilité ya ville Kinshasa na accompagner le gouverneur na accompagner gouvernorat Mobimba na accompagner ba députés provinciaux ba oyo balingi ko innover ba na boule pour na changement à ville Kinshasa ah ben non pas de problème dans un moment d'espace. Mais si que lelo aux UPID au batutu ba Hollanda yo ils a déjà magazine moro kitoko aux sala mais ebele siko ba na confiance te ya ba gouverneur na biso ta mususu po ba mona ki régime outi koleka ta musu moto azalaki a sepelisa ki batute donc elo nini ozola ki sa vraiment que na temps au Gentini Ngobila akobanda musala na e ba congolais pe ba kinois ba ko se retrouver ne loro moko parce que mboka na biso kenda sangwa mabe Kinshasa kenda sangwa mabe capitale mais kenda sangwa mabe na ebité ba komi na mongo donc ba lembi koloba de konangai Martin na biso vérité nul n'est prophète chez soi mais ngana za muta flatérité na sibo ebinga bien bana poto na flatara mutute jour Gentini obunga na ko ba ke Gentini Mbaka Bungi taqué pe na micro na taqué pe mabe mais banda na koma ko collaborer na ye Gentini Mbaka azali non azali un homme social Gentini Mbaka azali muto ba renventer azali muto ba action azali muto à promettre ou à réalisateur donc Gentini Mbaka fait la politique autrement donc gouverneur oyo a vu la Kinshasa oya Kotibo naibisi bino Martin bana poto bondi milangai bo pesa ye chance bo accompagner et surtout à mon poto boyebi Gentini kolega kutu ngai bana poto boyebi Gentini Mbaka kolega nga parce que c'est le premier Congolais oyo a sala société à gardiennage na poto pe engagé bande koné ba Congolais Gentini Mbaka zalaka producteur premier producteur à Taboulay c'est Gentini Mbaka batu musu ba baraté botu na histoire botu na histoire botu na matière bozo matière Gentini Mbaka ti ba yoko ko selima kama ba yumbi wana si yango wana vraiment eloko zo rené balobi a côté politique abomi asali marambo belé batu balembi abomi si batu na mboka lelo ya gouverneur ya Kinshasa elo batu bazo douter yango wana Martin au moins na mokilo so ba ngibalo beto 12 ndina wenge balobaka 12 pe et olata 12 ezaka nini 12 elaxi ba kajmo balatu na ber yote me balatu na ber elatio
Je suis le seul journaliste on a kenda tina yumbi d'investigation. Je parle en tant que journaliste d'investigation maintenant. Na kenda ko sa investigation sur dossier oyo. Gentini Mbaka azali innocent azana ye nul na makambo wana. Toyo comprendre que tango nyonso baluka basala makita pona koluka ko mwana nzambe lokumune matarase ko mata Gentini Mbaka ngobila mbuma ya CNV pona bazo atake kaka mbuma wana. Gentini Mbaka makambo yumbi wana ezali ba problème ya deux ethnies ba nunu na batende. Du fait que Gentini Mbaka za mutende yango wana nde mutete bimaloko yake Gentini za cause na yango guerre ya bitumba ya banuna batende e banda 1963 na salle bobeta na YouTube amona be mission salaki makambo yumbi. Je suis un journaliste d'investigation mais bato bazondi mangote ya France 24 ba benga ngai na kenda na ba ANER na kenda na Monisco na mema ba preuve naza journaliste était fallait si mbongo monsieur Gentini azana bazoka mwa mikolo zo défendre Gentini Ngobila défendre Gentini Ngobila te na défendre de vérité o eza ma mission TV nazana na tante na fanda na kumisaka mutu na kum na temps kumisa mutu te na temps la vérité na intérêt ya ville ya Kinshasa o ngano to na intérêt o bana poto belé il faut pas zo na ville ya Kinshasa pe ba investir tala kino zana là yandre kimbuta sai musa na malgré que vieux a beti mabe pour vieux a dirigé mabe Clercy non moi mabe ngwa poto zongela sikopo to beta vraiment li sola yebi bendeti nini lo ba mabe neti nini tende konanga bana poto bana ba méchant makasa ville ya Kinshasa journaliste bana poto ba yebi de Kinshasa eza solo Kinshasa kuma kin la poubelle de Kinshasa banzele belé salamité de Kinshasa makambo belé salamité to boité yandre kimbuta sali na épée mais et loko lati lokola kin la poubelle les athées poubelle les athées partout pendant surtout na ça et puis surtout bandi ba investigation sous ba dossiers ébélés on a relobé na TVT je suis journaliste sur information il faut retraiter avant de diffuser on a vu que lobango te na télévision dossier les belé André dossier c'est belé ba dossier belé mais ça vie okuba kangi venanga ntsingeza mukie mais bino pe kuna ba dossier pe tondi sous marqué bozo dévier kana ba yumbi dossier yebisanga à part dossier yumbi ba kisengo bila likamuni sko bato ba beteli solo yumbi wana bazo kosela Gentini Ngobila makambu ke asala ki boepo sango panzani et ke na ndenga mabe surtout na poto ndeko na ngai bazala kité tobi ke bato ba kufi na ba ndeko Gentini pe ba kufi na yumbi wana na ba ndeko Gentini ba kufi nyonso na ezolata parce que elo kola ngai naza muyombe iso likambo salami na Congo central et que bato cataracte et bataka kine guerre bato cataracte na ba yombe salami babaka ke o muyombe mutasala ki boy pona nini pegi mutaki na pouvoir donc du fait que le gouverneur Gentini Mbaka Ngobila yé ndé mutasala ki gouverneur ya mai ndombe du fait que bato babundi na yumbi na beta histoire na yango vraie version na yango kombo neza na CPI ndeto yoka kasi te baki no retourna kombo na CPI baki no tuna na CPI papa yo le ki CPI na investigation mindele kutu ba yasima na ngai nezo kinga na sala investigation nana ta komisa gouverneur tempo makilo etangi wana na yumbi makila na ngai ce sont des Congolais nyonso wana ezaka pona nini Gentini Mbaka aza mutende ndenge batende na banunu babundaki makile tangaki il y a eu de morts mais nyonso bazo créer wana eza kuti yango yango eza guerre betini d'ailleurs selon les investigations bato oza cause na makambo nango bayebani o sincère ndo zinga mama yumbi sina leka makambo kala mais tellement que balatisi yango na nzoto ya mwana ngani Ngobila maboko pembe à part que dossier yumbi ndeko na ngai otokene tozonga toyeba Gentini na makambo ba universal sécurité foot imana mama mobele est-ce que boyoka ke wa bomisa bato to bonisi bato kutu c'est parmi ba congolais o baza ko investir na mboko compagnie na universal sécurité wana ezana Congo mobimba
engagé combien de Congolais et pas foutre la taxe à l'État. Tu comprends? Il y a des gens oyo besoin d'ajouter un plus dans mboka mais so ba lingelo boule balatio kaka babetio 12 wana eurolata mais total la case. Parce qu'on a ngi opé sa message pour belé ba diaspora na mitu na bango etikalika bongo yebika ba kolero bande on a biso na poto ba na po na souci ya mboka pour ba lova vraiment mboka na ba lela yango fort pour ba contribuer à makasi moni ba na poto ba lekina biso na information likambo ko salama awa na sima ndako nde tozaka bu na libanda likambo salami wana ye kuna bango kuna baza déjà informé ko de biso ba bi pasio to mona na Kinshasa ba ko autoriser jamais bêtise et salama ngai onazabu grâce bana poto ba soutenir ngai makambo ebele ba conseil makambo tout ba bi mboko ndini mboko zo évoluer ngana ko senga na bana poto et surtout les Kinois il y a diaspora topé sa Argentine ngobila chance à gouverner ville à Kinshasa n'engaza déjà élu mais yemo a kokate tellement que ta mona poto makanisi bosala ngo babuli ya bien pona intérêt à ville à Kinshasa boyena ngo mona poto nini oyo so Kinshasa sengi audience pas Argentine ngobila bayambi ote oya ko ya Kinshasa e ka sengi audience Argentine ngobila yambi ete aya benga yo to benga ngai na ko faciliter moi na poto tout ou azana bouli pendant seulement ville à Kinshasa akutana gouverneur encore mikolo simbi fungo la porte donc nazala ngo de lokote fungo la porte nga bato babanda kala nango bila baza ko te belé ko leganga nga nazala ngo naze lokote nazaka parmi pe ba collaborateur à chef mikolo boko mina mbongo please nazana lokote nazali lokote nazali simple journaliste oyebi nazo bunda loka yo po zo bunda ndenge to bundaka nazala ngai mutute oyebi loko mo utsolo ba ke nayebi ke Gentili Ngobila na André Kimbuta baza bato FCC ensemble et Gentili Ngobila azali gouverneur ndenge aza élu boye aza susu muta FCCT azali gouverneur ya ba Kinois mais aza na kati ya FCC na ba plateforme siko to ba siko ya Chichi ya Fachi amuta IDPS non azali président ya batutu ozala muto opposition to ya majorité donc n'est pas Gentili Ngobila mais Rose a na parti ne za gouverneur mais parti ne zali non famille politique yebani normal amuta FCC on n'en disconvient pas quand on est gouverneur on n'est plus gouverneur il y a famille politique telle au comme gouverneur il y a muto nyonso je vous dis et je vous confirme que Gentili Ngobila makamana ko talinga ngote ni ma tribalisme ni ma famille politique lui travaille pour l'intérêt ya ba Kinois nyonso intérêt ya ba Congolais pour na mututu à se retrouver bon au monde ngo comme kalamingité nebi kaka comme ya FCC ningi lati bato le soda muta FCC ne bazo lata mbindo la nzoto sio mbindo la nzoto même il y a des gens on a FCCP basala kitoko ban intelligence maele mais malgré que famille politique na bango et fingi si bango pour pona bana poto basali le côté je ne disconviens pas ne ko discuter na ngote et ngana na parti politique té OK muto bango politique rien moi je suis congolais je reste congolais muta IDPS soit ça musala malamu to beteli maboko même ebele pe bazana des personnes semble régime ya FCC tout bazala ki bato peut perdre ensemble poto kende déjà en souka moni sango kende pe mabe ba travailler bien te yo mo auto critiquer ya André Kimbuta o ya umeli vraiment na ville ya Kinshasa mais eloko malongo ezate donc ma trop na mboka na biso to leli trop to leli donc gouverneur à l'obarilo roté yambala o ya wende ko ngai ya na sengi soutien na bino ma mission TV ba journaliste nyonso to soutenir gouverneur na biso Gentili Ngobila Mbaka ngai nazali ti magazine Masula Ville Kinshasa et Salami pourquoi pour gouverneur azala susu ti autour barao il paraîtrait que Kinois nyonso o akotala ngai so yi gouverneur ke ndaki simandako o ke ndaki toilette na landi na toilette bana kin lelo gouverneur ke ndaki toilette bana kin lelo gouverneur ke ndaki boy et puis gouverneur nanga il faut ça la gouverneur ya terrain c'est clair
mokonzi oyo nyonso sala Vous planifiez déjà bandenge pour bandama solo. to planifier te nga naza na cahier de charge na ngai ndenge na ko accompagner mokonzi na ngai selon visibilité. Parce que nga na tina pe ya poste te ke o na nzozo diembela au poste ba changa attaché de presse o changa communication naza na tina na yango te. L'équipe a gradé Naza na posa nde kinwa nyonso ayebaka gouverneur ake wapi azosala nini pasi ya Kinshasa gouverneur ayeba yango. Donc nga naza na pe jour oyo même ba collaborateur à gouverneur ba osola mabe eke ba mo tia ba kalna ba kino mususu ba mona gouverneur Mimisi ba na tumi ona poisa. J'ai des rubriques aussi na kata magazine na ngai magazine pesa gouverneur conseil nulle part ailleurs. Moi maman ya Nsele, maman ya Kimbwala, maman ya Mongafula osala bilanga osala bilanga azopesa gouverneur conseil gouverneur na pesa conseil buena boy gouverneur a na temps hôtel à TVT a na temps osala minité mais pont entre gouverneur na population c'est moi les monium qui li pezon les hôtels nazo nakolakisa yango même tina ndako mokono tala ki mission so donc que so temps hôtel maire ya Nsele maire ya Kimbanseke apesi au conseil tout dans la rubrique moko l'air musala parce que jusque là on remis prise de salamité l'air musala ekobanda net gouverneur opération boso bananango malgré l'insécurité tout mais opération boso bananango zali opération Kinshasa Bopeto ba wenze tondi ba fulu ba oteka ba Thompson ba nzinzi likolo na ba wenze maladi mawatu musaleza makasi batu ba moi ya toilette uti soki wapi ba boaki yango na balabala boy solo salité micro ngungi Martin musaleza makasi na villa Kinshasa yango moni gouverneur abina bisa bana kin bana poto yemo akoka na ete akokate. À part ça, na époque, moi, quand les outils koleka, tondo mona chaque 17h, 18h, camion mora muni le wandole kana ba veni nyoso, e boaka ba milinga bo ezoko te batunanda kupona bangungi banini, pona nimba biloko wana kala ezare kitoko, lelo ezara susute na mboka na. Yango moni sali plaisir bana poto. Binombo telema. Ba diaspora surtout na loba. Po comme te woni bozana président de la République diaspora. Bozana gouverneur diaspora. Tolingi changement na Kinshasa tolingi changement na Congo oh nous bamona na poto tolingi changer et ça m'a fait awa mais tout peut ça bango peu temps car le tout le monde est l'autre tout le gouvernement et bima tout la musala et salama ce qui après une année toi après 2 ans tout le monde est l'autre ngana ko banga na poto au moins union so na sali gouverneur ayoki na été na tiki nanga. Non, la vérité. Tiquer charge parce que vu la Kinshasa ça blaguité. Sauf de son gouverneur té. Si malou quoi. Nabiso Kinshasa est un pays. Donc gouverneur a vu la Kinshasa alors président de la République il y a un pays belé. Yango moni alingi kinwa nyonso a s'impliquer. Osana idée, osana likanisimo ko boye pour pesa gouverneur. Au moni ke ba ka les ali. Yaka le kapa na ngai loba yango gouverneur a Pegiti ça. Alors, to comme na suka ya émission na biso, na ebité message à suka pour na gouverneur Gentini et puis na bateau nyoso balando et puis numéro de téléphone. Donc pour to clôturer émission na biso. Avec tout le respect que je vous dois, le gouverneur élu na pourcentage mo le colo le gouverneur nyoso. Donc carrément moulai. Na pesio félicitations et merci. Naza wana pour nous soutenir yo na visibilité. La visibilité na yo pour na bana Kinshasa bana poto balandelaka makambo oza kosala kasi na sengi pe na yo gouverneur entourage no baza na matière pe bakoyeba ndeni koyamba bato il y a des gens au bazana ba idée surtout bana poto au balingi ba investir na Kinshasa ba engager ba congolais ba misa ba compagnie ba société et engager ba kinois yeba koyamba ba kinois bana poto ba diaspora ba investir na Kinshasa ba pesa ba kinois misala yo moko okoka na yote il faut appuyer na ngai appuyer yaye appuyer ba kinyoso et puis surtout na service ya communication na bi ke ba tom somonza ba sawana ba tebele ba sawana mais il faut ajouter des professionnels na communication il faut savoir communiquer et ça na mangambo belé o musu na rolo ba boyete
mais gouverneur Gentini Mbakangobila ayebi oyo azoloba na azali nani et pas naye. Et puis n'oublions pas que vice-gouverneur Nazali ne Rombungu oyo a triple brassard a PC Mbote Kota Zali ne Rombungu fois député Martin bana banga moyo bayebi. Donc ticket Gentini Ngobila et ne Rombungu ezali ticket mo gagnant topesi mokako swa. Et pour tout contexte bande ko ngai bana poto masola ville Kinshasa bandi soutien na bino ba idée na bino et vous allez bienvenue dans numéro plus 243 999 29 45 36 plus 243 999 29 45 36 ou bien beti pegit ça na réseaux sociaux na plateforme nyonso okozwangai. En tout cas na sing na bino topesa Gentini ngobila chance na da flatterité boyebinga très bien na tikela vous la flatterité na flatter mututé. Mais Moussa na ngai yango ka ya koloba nazaka journaliste nazaka ni malanda ngula mutu ni mandia nazaka mutu oyo nazo accompagner même bino bana poto et ça la ngai pasi bana poto surtout ba kino oyo bwana diaspora bana poser ko investir mais bobanda ndenge nini ba taxe belé leki buena boy yango nyonso wana ba konzi pe baza koyoka oyo koyoka na yengai te oyo akobunga na enzela to reverser net ngana ka parmi les rubriques il y a des magazines nabiso leur gouverneur banato na rubrique moko funda bourgmestre commune na funda bourgmestre donc so mo penake matiti na tel avenue boy na coin boy bourgmestre olembi oyesi ko bourgmestre azoka te biso to kiti wala ngamuna wandoki tika po total vraiment wana funda bourgmestre ti ozo funda na preuve bala moko. Donc bourgmestre oza na devoir à domicile ya osala musala bien ba chef d'avenue ba chef du quartier ba chef à quartier baza misala ebele ya osala. Donc toi accompagner gouverneur bi que gouverneur oza obligé ozali na carnet d'adresse luka ba partenaire. En tout cas edo senga mbongo na ville ya Kinshasa ba mituka ebele et puis Kinshasa ezana ba nyongo oyo André Kimbuta tiki. Le gouverneur a un problème, n'a pas ngani faut foutailler. Na Moussa donc gouverneur a une charge moko. Mbongo bimana mbongo kesa mboka ti ya poche. Ya kesa mboka ba etabino combien na ke sortir de ville. O le la makasi ndeko na to tika makambo eza pasi. Yango moni to kende ngo bientôt royo. Pour mabeza makasi Martin mabeza makasi. O moni ville Kinshasa to lembi. Yango moni biso to lingi kudu buzobate. Oyo nyonso esalamaka ya mabe na oyo eleka wana eleki oyo ya toroyo tozo marché nango tokotika ta MPCT ameka ko tourmenter mon konzi na biso ya ville Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup Martin et surtout ma mission TV. Soki nzamba sungi et que tokoti hôtel de ville wana malamu pour ça musala je ne cesserai jamais à rappeler au gouverneur que ma mission TVP est à contribuer pour la visibilité et à soutenir Rio. Nous avons gouverneur et puis si famille Mbote, maman Latina Ngobila. Moi ça pembe, na pesi Mbote maman Latina Ngobila. Moi si il y a son excellence gouverneur. Donc maman a bundi na ba prière na ba kambubili bazo kosala mbandi ba makambu ya zo supporter ma bondeli donc na pesi ba levi pa imbote ba maître John na et puis Simo da Chombote na kobusa na jamais le commandant Blaise boza vraiment ebelé boza vraiment ebelé pour na tambaka na dans qu'il a poto na pesi Mbote na tambaka et puis boza vraiment ebelé famille na ngamo famille ça papi ça na Las Vegas maman Claire Mabela on a santé junior Tunga Pao Tunga et puis l'ingénieur Dial qui quitte à peine na santé donc aux émissions mabangate ils juste tout éclaircir concernant makam o achetembe betaka affaire yumbit au monde l'émission on a ça il y a investigation na ba preuve on a zo on a kenda frère Yumbi donc merci vraiment na peginta ça ndenge vraiment au pesibiso temps pour tout ça émission na ma mission TV chaîne à référence na kata République démocratique du Congo au toujours Bibi Kapinga ya Bibi to tini loin Bibi Kapinga na pesi
il m'a appelé spécial bien puis en mode papa chéri parce que papa chéri pas un partenaire. Steve Konde, réalisateur. Ah, Steve Konde, le réalisateur international, mon réalisateur Matanga Jésus. Donc c'est Steve Konde on a combat mère nanga donc ce pote ali bien peu Konde Konde was la pempangi plus pempangi gala mpangi na nenga mabete. Alors, merci vraiment à Karisha Sadik, na Katia Felan, merci à Karine Chamba, na François, merci à Bato, tout vraiment beau suite à Rolanda Bis na ma mission. Général Ngando, les crocodiles, Maman Ngando, na Katia Londres, wana Martin invité sa fille, et Solali Kambo, toujours Moussala. Merci à gouverneur na Bisso, respect Makasi, Jantiningo Bila Mbaka. On va bien que vraiment papa chéri j'ai bien piano. Osani maman Angèle Malaika dans Osana côté Marthe Martial na Lausanne surtout Karine Boboto na France azo fêter chaque jour pour Ngobila. Alors merci vous a toujours branché dans ma mission TV Botika Malam. Ma mission TV, le miroir du monde.